Rien à dire, on est ensemble avec vous, nos très chers internautes. Comme nous vous disons toujours, à Chaï Samouko, c'est de la presse, abonnez-vous. À Chaï, sa petite sœur Francine Massoudi, Binomo Boybinde Zalaka. Quand on est recommandé, il faut qu'on s'abonne pour ceux qui vont s'abonner, t'es biso vraiment toko Zalaka. Le lot est sur le Taranto Solana, vie modéro, vie d'abiso modéro, Binomo Boybi Hall Nina Salanango, Tome Campeko Solana, ceux qui va spectacle, nous sommes Salana théâtre Zalaka, solo Zalaba montage. Bonjour, vie modéro. Ouais, bonjour maman. Bonne santé. Ouais, santé Kitoko, bonjour na public à Landangay, toujours respect na public, bonjour, bonjour santé za Kitoko, par la grâce de Dieu, sauf que moi malade des Alaki, mais c'est bon. Voilà pourquoi on a mon qui un peu au disparaître, mais la rumeur est bien qu'il y a mon dehors le but que vous avez empoisonné. Est-ce que vraiment qu'on confirme les bisouango? Non, les Alaki poisonné, les maladies, mon sous les poisonné. Si vous vient mon dehors, tout le banane, bonne nouvelle les andeng ni na groupe na yo. Non, na groupe nanga ba nouvelle les Kitoko, toujours préparé ba filmer, toujours préparé ba filmer karaté tout le monde nango na ba éco RDC, tout le monde na ba filmer na ndeko Jean-Paul Lushima, donc ba filmer et pas nana takaza, donc ba filmer tout ça na tout préparé ba filmer. Ba film ngo extra ba jarni. Donc tout ça ba jar ba filmer belé neti na ndeko Jean-Paul toujours préparé ba filmer musu ça ba filmer ya action. Donc ba filmer ya comédie, ba film à drame, donc jar ba filmer nyo sezali. Donc vient modéro vraiment ça tout terrain au limité kaka na mambolia te. Non, modéro est acteur polyvalent. Combien de fois dans le bango qui est modéro est acteur polyvalent. Mais vient modéro ba ebisa biso que bosala ki association moko pona bobimisa président mais jusque là boza limité. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Non, il faut voir la question on a vu Masumu, la commission électorale aux a dirigé par Ngalufa, Nebakoyeba et Ninezo Leka. Voilà. Voilà, le but tout na yemoko président Masumu, yenda ko mekampe ko expliquer biso pourquoi est-ce que bazo calé. Mais vient modéro to mekampe ko yeba est-ce que pourquoi au pona kaka makambu ya kolia wana alors que ba bleu comme tout ces belé ko se spécialisé dans robeta balé comme la maille mais pourquoi c'est mo pona mamba kolia? Non, ezaki film na comment qui titre ngo ezaki malewa so ezaki titre moko football na ngako se basé na makambo ya balé eza film na comment qui titre malewa et yango na liaki bongo esali en plaire. Voilà, et je n'imaginais pas que quoi que ça la en plaire à bongo et par la grâce de Dieu et Simbaki et sali oyo et sali lelo. Voilà. Et sali lelo mais modèle bozo continuer qu'on recruter ba tout honnête que ça na mutumo ko a besoin bo banda ko travailler ensemble ko collaboration ozo continuer toujours qu'on recruter bateau. Ouais, recrutement zali alinga benga na 089 S 033 98 55 donc ils ont besoin de soutenir le mouvement na ba œuvre nango toujours bouler tout ça là. Donc ils ont un partenaire, voilà, numéro 089 033 98 55. Voilà, boyoki numéro il y avait modéro après nos numéros, maintenant surtout à ça a besoin à bande travailler comme ou soit mutazan besoin produire bosu numéro. Mais bino na ba artiste bokoma ba commenter bokoma na ba ranking est comment pour nini? Wana faut tout na ba bazana ba ranking, na biki na so na ba comédien nyoso très bien. Na kokara pe ko sala ranking nango te na yebi pe ndenge ranking ezalaka te donc voilà on a tout na ba comédie bazana problème bazana ba ranking so mutu moko za ranking nanga oyo tunenga question on faut tourner ponga na yebi ke na ranking na mutu te donc naza trop même bien na batu nyonso voilà. Comment on avait modéro dans le bien qui a ça na ranking na mututé mais elle a battu sous peu abenganga baloba langa tout n'avait modéro pourquoi est-ce que comme fier de pas et bana monde mobimba et comme un peu difficile pour la mutu à aborder ezaka po ani ngana bi mamba fier ndenge ezalaka te na solo na mwana muke mukolo tout ndenge moko fierté pananga na linga ngo te bible obi que Dieu déteste des orgueilleux et boni ngana ko linga ba orgueil beti ngana ko zala orgueil donc naza yango te. Voilà, qui vient me dire le bic et ça pena jarna été ya zaka fierté donc abotama na ngote zaka ndeba na Congo balingola eta mutu casquette ke ce qui a za ba gaz na e ba lobby mamebele donc ça vraiment mamola te mais vient me dire mbote na batnya soto o ba ebio message no ko lancer pour na bango. Non ba fanatique na ngai o bazo kize kwa kizenga ko takinenga ke na lobaka bêtise
nazosenga bango ba pardon nalobaka bêtise te so moto aza na besoin ya reproche ngai numéro yango wana napesi oyo bakomosala ondie bazonga baétouffe art na nga ngai mpenza naza ya bato ya nzambe ntango ozolinga otya mosapi na liso ya nzambe ekanda nzambe ozonga vers yo donc soki ozosala yango na motema malamu benga nga pesanga conseil mpo nga nayebi ke naloba bêtise te nasala défi wana mainte fois ke baoyo bamoni ke naloba mabe natika plus de 5000 personnes babi nanga so otiki to bando zape yo alors bandeko mosusu mpe balobi ke no tika alors bazotya carrière na nga na danger eza danger eza de carrière ya motu oyo ezosala ke na nsima na nga bato baza ebele oyo nga nazosunga alors so batye carrière na nga na danger retour mpenza nzambe mpenza kanda nzambe naloba yango ezongela bango bato bazosala yango na kimotema mabe donc mbote na vie na ngai okasi yondo vie bobo bokole master na nga alpha bokole gigi bokole master na nga Jean Paul Yondo directeur famille nanga matense chiki petotokani bambote belé vraiment na choisi matata nzambe ya ba maître soki ba basa la maître moko monument choisi matata bambote ebelé vraiment na Linda Likobe Yvette Mode babi soki olingi penda olata kitoko Yvette Mode atongaka penza ye penza nde tonger bambote belé na pipo zenga na ba fanatique na nganyso na Angola partout na monde bazali bambote na bino na ba coin bisika bozali bambote vraiment ebele na groupe na ngai l'empereur Chukelo Mboto Blandine Mafuta Rosie Milambo Aminata son père bambote za pena ebele je pense que Malongi directeur technique Cheke Bwefe bambote ebele na Soulia Nicole Soulia Ikonde. Voilà. Ikonde Nicole bambote belé. Voilà, viens de rappeler bambote mais viens de tozo qui n'a pas na kosi lisa émission na biso. Viens de rôle nini oyo o se senta capable ceux qui ozo jouer na terrain. Rôle kaka on nazo ko incarner on se senta capable. Ça na rôle mon côté oyo l'équipe rôle nyos. Modéro joueur sango, pasteur, abbé, nyos tout avocat. Mobala Kalunga, mwana Kalunga, camarade David Eloin, mwana David Eloin. Donc dans un rôle mon côté oyo na santaka à l'aise, oyo na incarnaka, yango na santaka à l'aise. C'est que na mona obi onyo soto motai ki pedete okoka pe ko jouer rôle ki pede. Na banda nango avant batu nyonso oyo yebi. Nga bandango mais nazaki pedete mais na bongo na mwasi. Ezaki différent na pede, na bongo na mwasi. Donc ça c'est une femme. Tant on s'est maquillé dans la théâtre, dans la réalité. Moutouba benga tantine na baluka babi. Donc modéro polyvalent. Voilà, modéro polyvalent binomo boyoki alobi elo comment te semble que difficile. Ba tutu ba banda ki pede zali ye mutaba ala abanda ma solo donc ba wana nyo surtout ba na sima vie modéro de leader na bango nyo surtout. Mais vie modéro question moko ya suka. Est-ce que le loso qui ozate na groupe mutunini oyo olingaka ochaeneti chef amika ko diriger bango? Non, mutu déjà et mokilese yebi mutu déjà zali. Ngana diriger sous mouvement est dirigé na empereur Chukelo Mboto na Blandine Mafuta maman présidente. Bango de bazo diriger mouvement ngana diriger ngoli souste. Donc na yaka wana ka prendre baksa maele et non pour diriger. Voilà. Voilà, viens modérer lobby, monte déjà ebana mais viens modérer est-ce que lelo vraiment ce qui net que rôle wana ya ko lia bafu nene ezalaka pe bongo na ndaku na yo na parler na yo ou bien ezalaka kaka na ndenge ya théâtre no linga osala ngo pour faire plaisir à na public. Ezaloko autour na Jackie Chang makolo wana beta ko beta ngo pe na kacha ndaku to ezalaka kaka na cinéma donc na sepela trop na ba question o c'est-à-dire makamna sala ke simbaka donc muto cha trouble na muto zo batiti na ndako ezala bongo o muto zo ba kina o yebiso avana banda na zo yebiso kina kosa yo meto na bando kosa yo ondimi donc na ndako jamais ko sa mabongo parce que modéro aza responsable et responsable ako banolia bongo te na ndako et puis théâtre na ndako ezala raté
Nandako je suis papa et théâtre eza na scène. Voilà. Mais modéro après si à distinguer yanda connaît théâtre donc ndako eza différent, libanda pesa différent. Mais modéro question tout ce elinga pour na to mekampe ko si c'est émission na biso oyo. Et ça la ndenge nini sozo le kananzela batazo belo modéro ou soit mutu moko aboti mwana ya lobi ka pese comme modéro. Et ça le vraiment ndeni. Soko zaki na place na ngai yo ngoyo kande nini. Et ko sala ngai sai lelo ata naza te nayebi ke kombo esali nini etikali lokola mukala eza kombo moko boye motu mwana osimbela tabule ya telefone siko lelo bato nyonso to bakoma kolanda bato oyo baza na bamwa moye bamwa benga bao mikala moto akufa ni kala même so bato kutu bayebi histoire te mais kombo etikali de même na modéro ata naza te mais natikala kaka na mémoire ya bato esalanga ndeni eza na place nanga. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre mission. Je salue en passant Sendou Saïdi depuis Paris, Francine Massoudi, Jean-Paul depuis Turquie, Hussein Saïdi, Michel et les autres, je vous aime beaucoup. Je salue mon big boss, le ministre d'Aspect. Au revoir.